Matondo mingi bandeko balandi bana ya libota ya koko nzala mpanda na nengwa kitelekinamo wapi oyo touti ikoko moko topanzanaki kolandisa bongo efandeli ya mabota mpona kotondisa Afrika mobimba oyo tata mokili apesaki na bakoko babiso. Matondo mingi na walongo fomoki mbango pamba te ngonga moko moyindo abungaki na kobunga ya moyindo nde esalaki tata mokili ya bikela mobiso ya likolo na se alinga bongo kotindela biso ndambo na ye nde walongo fomoki mbango aya mpona kozongisa molongo mobimba ya baindo na nzela ya bonsomi ya tombwa nde ayaki na bokasi mpe nguya ya tata kasi terrain ezalaki deja panse ezalaki deja ya kobeba na ba religion étrangère na message na éducation occidentale et sali effaçonner l'homme africain selon bon vouloir ya l'Occident. Donc tokomi na ba africain ya bandambo et tokomi oto ba tobengaka ba mindele ndombe nde sali etemoye Afrique atelema ye moko po asala mokili na ye olenge ye alingeli eza te e akomi kozela nyonso basalela akomi pérenniser baki ya colonisation oyo eza poison na tradition pe na culture na biso po na développement na biso durable. Moka kozwa na baebanso baleka mingi ya kimpavita alakaki koya ya walongo fomoki mbango pe bakoko na biso atako masengi miana ya l'Occident bandimaki babota baboti na biso baboti biso pe boto za koba kubota pamba te Afrika azanga bilombe te azanga batu te atako ebele ya batu baza ya kobeba kasi na kati na kobeba wana na kati na fulu wana mbuma ya malamu ekobota pe bakolonga na fulu po bongo abimisa kiboye bambuma ya malonga lelo bongo na manaka bapaya toza bongo le 6 avril donc le 6 deuxième mois 2025 na ngonga ya 22h juste milef toza ko grave émission pamba te toye kolobela la situation politique en RDC maye mazali koleka neteni ya bokambi ekolo na mboka Congo na yaya Congo wapi oyo baleki bazozela yaya asala mayatina yaya a telema atia ordre na ndako pamba te papa za na mobembo etoza ko espérer yaya a remettre l'ordre na ndako po nyonso ezonga bo alignement matondo mingi lelo na bandi ete situation eza catastrophique ndeki neteni ya est ya Congo Goma AFC na M23 baza na contrôle ya territoire wana yango wana esali ete ba décision nyonso ezwamaki na mutu na RDC esala ete bazongela lisusu ba catholique po baluka remettre tout le monde tout autour d'une même table po ba dialoguer basolola na mai matali ekolo tokoloba boye mboka Congo to hérité yango to bandi yango te e bandi pe na biso te génération oyo zana baye alopoto alobaka balege biso batikeli biso ekolo Congo e baye wana soki to remonter histoire to remona ete bazaka na lolenge ya kosalela makambo
ya malonga oyo sengelaki to pérenniser baki wana tradition wana moni culture wana ya bokoko na biso ezaleli wana ya bokoko yango nde ezali identité primitif na biso yango ezali ya malonga na biso mais kobwaka racine wana ya bokoko ekopesa bokoko wana nde mokongo yango nde toza konyokwamela lelo bakoko na baproblème bazalaki nango na mabota ti parce que ekolo diminutif nango eza kaka libota mutu oyo akambi libota malamu ala na 1000 chance penza ya mingi mpe akamba ekolo malamu akamba bainstitution akamba bakompani batashe oyo bakopesa ye ya etuluku ya bato akokamba mpe malonga mais oyo azokamba nano ndako ne malonga te akoza mpe na difficulté yango komona ete bapesaka batashe mingi na oyo aza marie bazosupose ki déjà azomaîtrise babitungisi ya bana bacaprice ya mwasi donc ade na charge ya ndako e eza komata bongo na bongo toyaki na baproblème na biso mpe na Afrique mais bakoko baeventaki idée eyelaki bango batiaki mécanisme moko en place bon tobenga kinzonzi et kinzonzi wana ce n'est pas tout le monde nayaki koloba tezaki na bayi oyo bazalaki qualifié bazalaki na elembo wana babenga bango banzonzi donc bayebi komanipule maloba baverbe etani na koloba likambo oyo mpo na nini alingi nini akende wapi apesa dage donc azotourne mpo aluka biyano ya malonga na biteni nyonso mibale. Alors lelo dialogue unité nationale cohésion nationale kombo nyonso bakobenga ngo wana ezalaka komba bapaya jeu de mots ezalaka kinzonzi donc tozofanda biso nyonso nzinga mpo toluka biyano. Lelo problème eza grave na mboka pamba te avancé wana e baza kovise baya capitale Kisasa. Déjà défaut eza déjà forme déjà eza mabe oyo wapi lobi eleki bauti koyamba bakatolike pa ya kumu yekolo Chilombo botosi mingi na bango eza facilité okome pa ya komi soki oza na elembo wana te e elembo nyonso biso oyo mwana botamaki nango bankadraki yango mpo esala malamu epesa bafruit positif nango manki ya encadrement nde elembo ezosala na lolenge longo bani te e ezopesa pasi na etuluku ya bato pamba te mutu na bino nde aza korepresente bino butu mpe moi physique mpe spirituel donc aza n'importe qui te toye koloba ete déjà catholique na protestant bazala baye oyo bakoluka mpe bafandisa bato mpona koluka cohésion nationale mpona koluka bomoko ekolo epo badialogue unité wana ezala ekozala déjà forme wana eza déjà mabe eza déjà biaisé mais kutu ya boke na fond eza te mpo na nini makambo oyo tosala lelo esi elobama déjà kala tofanda tosolola esili faut tolongola forme ya politique na biso oyo eza forme occidentale il faut pouvoir ezala il faut parti opposition ezala toboma même yango wana toza koparagrafe nisongi ya nzela fumukusu kia mozala mpanda na ngola olinga elongi ne olinga ngo te soki biyano kebima kuna soki maladi ezali ata munganga aza mokuse to aza nzoto mike ya kokonda to aza mpe fumeur mais soki aza na connaissance ya médecine aza munganga akopesa yo bamino akopesa yo traitement oyo esengeli mpo na pasi no yo lingi nde libiki. Alors catholique les tozobelela na religion africaine vutuka walongo fumuki mbangu ete esengeli bomoko bango baye passation pacifique oyo esalamaki mbuta Kabange na mbuta Chilombo bango ba catholique bayaki koloba ete eza bongo mariage contre nature c'est bongo ba divorcer et basali makasi après divorce
est-ce que gestion ya Congo ezui ascenseur? Est-ce que peuple congolais a vu ou abandaki ko espérer? Donc est-ce que Nzambe a espéré ki bango te ke nzela bozozwa ekomema pasi na ekolo? Alors bakaboli bango mutu o aza na expérience ya 18 ans et bondimi bo rompre kaka tout un coup bongo et po bo isoler bolingi te décollement ya mboka Congo. Basala kitu ba tenir Mbutaka Bangi en échec et bango pe sous bakumu sous ba opposant éternel ya pouvoir ango. Mais Nzambe azoyeba mai makoya mai maleka mai mazali ndenge nini basali ya Vatican basali soit disant ya Nzambe baza pe basali ya tata Nzambe te ba catholique baza basali ya Vatican oyo pouvoir papotal eza satanique ipona biso ba africain bango ba permettre makambe belé lelo surtout za lelo na bas de l'échelle à cause ya catholique. Catholicisme est un poison en Afrique. Alors, bango lisusu biso moko kaka topia susu crédit na ba démarche ya basango. Démarche nini oyo basango basale simba na Congo. Ata moko te conférence nationale Mosemo akambaki basuki wapi. Nyonso o bango basalaka elelo kutu ba na période ya botutu. Protestant, catholique, foi chrétienne, c'est le christianisme. Alors, le christianisme, c'est bolamu mukoloni eluka pour l'Afrique. Ce que tu vas faire, c'est que na biso baptême, la traite négrière, ba christianiser ancien empire Congo. Vanti donc bateki biso so pena kombo ya Bible, kombo ya l'Occident batina bato ki. Donc to kokite ko pesaka crédibilité, ko pesa mapapu na ba bazabolo ya Congo. Bazabolo ya Congo terme oyo eza malamu tokoki te kopesa bango. Et ceux qui toza ko identifier tozo pesa toza ko conditionner intelligence eza maîtrise ya ba langue étrangère eza libungi. Eza libungi. Eza libungi. Moment oto komi et il a fallu to crédibiliser mais ya biso. Ba bunde l'école au Congo ba nationaliste baki bongo animé na Nzambe ya Congo Nzambe ya Afrique tata bampungu tulendo baki bongo animé na milimo babikisi ya Afrique walongo fumu kimbango baki bongo habité animé na milimo bakoko oyo bafanda kiyambo na Afrique bakoko na biso bato siko baza ko incarner racine wana baza ko incarner pouvoir ancestral wana. C'est plan traditionnel bazali bankumu yekolo représenté na ba province nyonso. Bato so baza ko incarner pouvoir wana spirituel bazali. Soki tokozwa yana deux fox oyo bongo religion africaine toza ko prôner ancestralité. Eza bongo église kimbangiste na vuvamu. Donc cela veut dire religion africaine vutuka walongo fumu kimbango. De fox wana et ba mitu wana ba koki to remettre tout le monde. Ba fandisa ba luka ba artère politique société civile et ba luka na ba nkumu yekolo poto fanda biso nyonso te bani toko sala pona mboka na biso. Mais les bolka catholique ye aza musali ya Vatican ya pape ye wana akolukana no bien ya Vatican pamba te soki lelo baluki bolamu ya Afrique bango baza bakokita. Donc il faut baluka des autres chaos na Afrique po bango bamonana po bango bazala malamu na ba mboka na bango. Nde yango wana tolobi boye soki déjà bokotia masolo pona bolamu ya peuple congolais ba catholique ba kamba boza déjà avoué l'échec. Déjà forme wana ezana déjà mabe ekosimba te. Toana risque lelo. Soki tozo kanisa ke mukili ekozela biso to sala ka ba aventure na faire de l'état
oyo bongo politique azwi destin ya bato nyonso e tozo risqué ndenge lelo lobi bayambi Benjamin Netanyahu premier ministre ya Israël était pour un problème ya Gaza ya Palestine États-Unis président Trump il y a une solution inattendue na bato était bakoka bongo États-Unis et comme un territoire américain donc veut dire États-Unis Amérique a son contrôle nango siko population wana ye azolinga bakende Égypte donc a dispersé bango bakende Sud Jordanie a panza bango pour bango ba occuper territoire wana et risque ezali lokola kaka répétition bosala bonne solution te pour un problème ya est pour un problème na bino ba guerre ba problème de bonne solution te yeba eke possibilité kozala pe lo ba noko bozoka na te bazwi territoire wana zone minier wana et bokoloba nini boza na moyen de défense moko te et boza kolinga pete bosangisa ba pouvoir wana misatu banzambe wana misatu nzambe politique nzambe scientifique na nzambe religion spiritualité bosangana misatu wana po toluka ndenge nini tokoki kosa doté tomipesa bokasi mpona invention ya baminere na biso mpona kozwa produit fini na biso moto sango tozwa baminere na biso jusqu'à kosala yango produit fini mpona bolamu na biso donc solution ya est ya Congo et il faut baspiritualité Congo bafanda il faut batraditionaliste bankumi ekolo bafanda na politique baresponsabiliser bayebisa devoir na ye Congo za représenter nini sur plan spirituel des fois baza ko ignorer yango parce ezali alors il faut tozela pe na posa wana ya kozwa Rwanda pe kozwa Uganda donc bamboka wana oyo Burundi bamboka na nyonso wana ya mike miko eza zingazinga ya Congo et il faut Congo akoma makasi akoma responsable annexé yango pe epai na ye moni parce que ça processus ya mokili annexé yango likambo wana esili elali wana toza bongo toza koespérer na unité africaine tofele na kose fédérer Afrique moni la fédération d'Afrique il faut commander mutifa bandango par la force et kende la kabongo et pour y être senti sécurisé soki te ba libanda bakoya koboto la biso mabele ya Congo yeba ete leto za ko ndongo na biso photo sangana moment où tout le monde bactère politique faut ba sangana et te bani to kosala solution eza na maboko ya walongo fumukimbango incarné na ba homme spirituel et kiti na ba kumu na biso ba chef otobengaka ba chef coutumier pe bongo tozwi ba ebanso o baza ba leader des opinions to sangisa tout le monde pendant que solution na biso soki te Congo eza na risque ba territoire mususu eza na kati ya Afrique mais ekozala diriger na ba pouvoir ko baza na bokasi États-Unis eza na posa wana Chine pe ana posa wana moni Russie pa na posa wana déjà bazo banda ko konto ba territoire oza or ba mboka na bango et toi na responsabilité biso peuple congolais to perdre Afrique te pour défaillance ya Congo za défaillance ya Afrique bokasi kolamuka ya Congo za bongo lamuki ya Afrique to ba ngo malamu Congo za mboka lokla ba mboka nyonso te comme na moment oyo vometo kabola moni kwanga na biso moko tato kozwa na mukene bele ke to benga moleki nzela o akoleka na nzala akozwa na kwanga na mbisi poye amitonda etokomi kotala jeya wana mukolo na kakabo tokota na ndako biso moko tokanga porte tokabola kwanga na biso na Thomson na biso na mbisi na biso musulu na biso bakoko mama atikelaki biso bana ketoluka mutu mususu akabola biso liboke na biso oyo baboti batikelaki biso eza bongo Congo na bomoko tokolonga na muta jouer rôle na ye positivement pour na kotombola Congo
matondo moka kozwa na bana bilaka tokolonga etumba ya ekolo tokotika te bakatolike baya kozwa monopole ya Congo te. Il faut tous se manifester. Il faut devoir na biso bana to imposer pouvoir politique akende koluka ba chef spirituel ancestral, ba chef spirituel des religions africaines, ba fandisa biso bazana ba verbe bana sagesse bana souci ekolo ba kokende te ba kati ba kende Italie Vatican pesa rapport to bazwa ba injonction occidentale bango te e ba dirigeant na biso ya ba biyamba oyo touti kotanga et baza capable ba fandisa tout bon pour ba luka solution définitive ya Congo. Moka kozwa toyeba ete mutakolikela biso bolamu aza te biso moko te molekela bolamu na biso ekeruta na mokila molimo na biso wapi oyo na nzela ya walongo fomoki mbangu yangi tokola masika lendo walunungu ya biso yaki bavita balongo mpe bakoko ya biso moka kozwa avance mabe.